ils en a battu sous bavandaka na ba caméra ou loka ba moura nzangi wana ba pédé ba homosexuel avandi penza boa détail que Karina na zimité touropé sous ba senté sous ser na sinta kapashi ils en ont un problème té to yambaka ba nani na linga ba homosexuel té na linga ba pédé té na linga ba lesbienne té wana za vi na ngati ce que bino problème nini obozara nango vers cet artiste Fabregas. Bango ba via héritier. Omoni bango ba fouiller héritier. Omoni tango héritier banda ko yemba. Eza ba Fabrice, eza banda bande ko tal héritier. Héritier ta bando emele héritier. Héritier mais les wana M sous Fabou ça zo yemba na batinel. Yo zalana wata ozana la team. Qui sinjora azali to azate. Afuta ba nyongo nyonso ya ba monsieur congolais. Oyo ba 720 jours à musala. Ba mema epotote héritier honora bango na ndenga mabete principal ya pas de kona ele ki na e mwana na e bon aba na non c'est la principale de Rizabia Baneko Babolingo yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa yeah société KLP distribution ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola coca fanta ozamo bimba Zomi awa l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution. Chez Luc Kulapa. Yangonde fandisi masolo, ya spécialité distribution, ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Nalinga na yeba ba Yvette Kalombo ba Sarah Tola ba Moura ba Portela bino nini omoni bato nyonso tangenga bakombo o Moura nzange o Yvette Kusu o Sarah Ngubuli Popota bango nyonso tozomona na bauta na complexe scolaire Karine Mukonzi la baronne. Donc Karine a gagné Kinshasa tout le kinda RTG wana c'est bon. Ngana yebika gare centrale se kufa bande Karine kinda. Yebi fifisi wade. Na yebiso ke ngana yebika gare centrale kufa banda Karine Mukonza kinda. Batatu ni bama mubakukasai njino ele moyi mujina ja Yesu Kristo. Bampangi na munu, bampangi na betu ya Grand Bandundu ya Bakongo. Bampangi na mu nyonso ke wa muna ndinga Kikongo. Banduku bapenzi jambo yenyu kwa jina la Bwana Yesu. Bandeko bana Kinshasa, bana bisika nyonso, bana République démocratique du Congo. Ngai wabino mama Zozolola. Tujitunu bigijisha mu chibiru chinena tujinachi chijinzambi mututumina prophète munena Emmanuel Dodi. Mufiki mule 16. Maybe ngaben bekwisa le 16 na fiki na 15h. Bekwisa comme ça betubai na nzambi kutulaka na prophète Emmanuel Dodi nge yake bela. Nge mutume konda bana, nge mutu kisalu kelve, nge bana ke yangisa. Mwe binga ben le 16 na fiki le 16 juillet. Bekwisa betu nyonso, betu baka ina nzambi kutula betu moissonner na clôture moissonner zola ben mingi nge manzambi kufana ben. Mie ndugu yenyu na kia mbele yenyu kubambia ke tuko ndani ya maombi makubwa sana ya Mungu Baba ya kuvuna. Na niita bababa, bamama, vijana mkuye kuvuna uponaji. Mkuye kuvuna okovu. Mkuye kuvuna afya. Mkuye siku ya 16 ya mwezi ya 7 mufikini. Musikose, mkuye kuona mkono ya Mungu Baba kutenda ndani ya maisha yetu. Mule 16 juillet tujini chibiru chinena mufikini neni bonso bajini maru makola neni bonso bajini masama loya ikana wakikala desito nzambi wa Emmanuel Dodi nanu kwatisha na bengi bino oya ebele boko tuna nga mama to ya wapi boya na fikini le 16 juillet boya komona bino moko na miso boya komona ndenge nini nzambe oyo azaliko bikisa bana ya bato yo oyo zana mutu ya maladi na kati ya ndako yo oyo zana problème na kati ya libota na yo po okoloba teke ozangi likambo moko na moko kati na biso azana problème na ndako na ye
boya le 16 bokokutana na mosakoli monene oyo nzambe atindi ya ntango oyo na ntango akala tozalaki na ba Moïse tozalaki na ba prophète Esaïe mais lelo oyo ezali prophète Dodi boya surtout basi ya basoda babengi bino ba épouse ya la police na FARDC boya ebele bokoya komona. Mais alors elle aura net obaki na liste ba homosexuel bakali pas na kati. Kuna liste ondo komelenga anamoni loa komba bakali bien. Te masala ngako na makambo te. Batu msu baza. Namoni ba Moura azali, namoni Jazz Kavula azali, namoni ba Rezi Pazali. Batu ebele soko ebi ko maîtriser qui starte qui succès au monde a lelo komi awa lobi okomi awa succès aliembanga nem de sali lobi okomi awa lobi okomi kuna et ça nini au kokati succès aliembanga nem de sali bon star non na yoki ngote funa zo temps liambanga ezani Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a on va te là qui a donc malambo qui est bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta koneko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Stella de Panama, Théo Zambrota, je vous salue affectueusement. Vous êtes très scotché connecté à suivre cette émission. Je suis Jean-Cyle Wonda, attitude égale respect. Lelo, parce que nous allons recevoir Janvier Wata Mokonzi. Loba Makambo Aiko Loba, parce que à Lobi il faut Loba. Trop c'est trop, trop c'est trop. N'habiter trop c'est trop, n'est pas banani. Janvier Wata Mokonzi. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, na pesi batutu bolingaka Janvier Wata Mokonzi mwana ya ba maman na pesi minombo te na bike ba chinois bana membre na bike bolingaka Janvier na bino Wata na bino Totorina na bino ya tembe presque ya tembe bato tout bolingaka nga na bike boza pna scotché ba mbote na bino tuku bana na ya wuli Michel Kodamboka maman Brazil bokomba maman social ya salara na ba circonstance nyonso to sans yo moyen te na bosente la di Mabila les boss na kati ya Paris la di Mabila na peso mbote bato tout bolingaka nga na bike bon tika ngate jito diadi mon privé na bosanyote jito ya kati na bosante ma CV ma TV ma Belgique batu to bolinga ka Karine mo continue reti Wata soda na bino Janvier Wata Mokonzi kitoko Janvier Wata to banda
tout parce que tellement le but trop c'est trop. Maintenant très âgé, on a monnaie déjà que janvier ça reprenons là. Ouais. Si go wata ils poste non to non. Ouais, ça compte ils la rendre expliquer non. On a comme peine na zone encore par rapport à star on a linga trop. Le bika soza fanatique à star. So comment on commis non comment on commis ça poste na commis ça ndage non na ngai pinza na kuma tsango ba benga ngai janvier. Poste non na ngisa wata. Beau prénom. Mokonzi. Parce que nous les Canadiens ba benga mokonzi surtout comme on a mokonzi ça là nga bien makasi. Surtout nous les kaka mokonzi ba musu wata musu janvier ba kombo na nyaso misa tubena na zone na coach on na push na ko. Parce que comme on est coach c'est la rôle trop. Ba kombo na somi balé wata na mokonzi. On na ba kombo o pinda ke ne ba benga nga star comme pinda na zo ya ki star na ngo na bana poto nyaso loka ba Jordan Fonseca un super play na Paris ya benga nga mingi wata. OK, Karine Mokonzi Aboti, félicitations d'abord na famille Mokonzi. Merci. Pour sa famille ou à tate na famille Mokonzi pour talarara. Karine a minute a remis là na Joe. Et comme un peu barrière pensée, il y a par rapport à maman on est félicitations moi na azo kenende nini. Bon moi na penda moi na baba so moninga boti faut sepela moi na soka botani et ça là moi bien ba tout ba dit que ezaraliwa la vie ou la mort autour mon sœur na Angelica Madelena persona makende ko bota akufa ki mebiso tozana esengo kwa nini Karine Mokonzi la baron o batu baloba mabe sérieux o batu baloba kamila milani o batu baloba ka bota raté mais lelo nzamba PC grâce lelo nzamba pambolier a PC princesse Arieta Kikuli comment nani Arieta Kikuli Arieta Kikuli papa no Kikuli comme papa Arieta Kikuli to bengesko princesse de Jésus-Christ talaka mwana ona botamite me batu bavanda basela ki banalise mwana no abotamite batu bafinga mwana za na kati ya libumu mwana no abotamite mais akuma déjà spécial et on te peut la princesse de Jésus-Christ ce que to bat basé ko loba Zemionese Lukuta Zemionese Mabuke. Est-ce que y a une vraie version de Zemion? Vous avez informé que Zemion a solo bandakala? Ouais, Karine a sa mère là, Karine Tovana ne tolia tomela. Son problème est mon cœur obété là, il solo pas obété là, na ebe que Karine na zim. Il y a nando ibisa batuke. Karine a sa moi si lora moi signoso. Ndeto monaka, mon privé ningaza. Ndeto monaka ba ma Belgique baza. Ndeto monaka ba maman Jeannette Lembe place aza. O baza na gutema na ebe que Karine obuta. Na ebe que aza na zemi na ebe que ti na procédé à obuta. Le lopé tout ça recépé là déjà tous mois na biso beba reta et ça be on Nicolo na so fêter chaque journée na ça. Na la té na fêter pour na so cépé là chaque jour. Beba combien de jours? Bon, après près déjà 4-5 jours. 4 jours. Bah tu ne le fais pas photo moi on a déjà carré. Bon, na ko sala na ngo mais na relaxation on a publié non si côté pour mon nom maman, kolo moi na publié papa et vipé na pesi non accepté et on dozo mon raka biso to c'est la raka. Mbotama et là mou ya bébé Arieta Kikuli au papa King 3 fois moi na poto ya tangwa zaé ba tout ya la chi bana tout ya membre na zo ebisao fait ça scandale ya kosaka na te maître Dadi Bigis maître lourd olympique maître bon na bateau bana mawa parce que ça na bateau pe ba lobaki que a robota te ko simba te na mona ba vidéo mususu te mona kisimbia kobima mususu donc baba mona tout bato na siko ba là aussi ko bon ya on a ibisaka bato balanda biso surtout na YouTube là mon YouTube les a régliste mon bato bazo attendre ba check caméra ba otala biso na film bo ça la PMP banalize na mona ba vina biso ba motel kas ba sala so vandi azo étudier YouTube otaki nganda lobaki bo kinganda beta ki bo za moi bien so siko ba bando zwa siko banalize bato ba salaki ezana bato musu ba vanda kana ba caméra oloka ba moura nzangi wana ba pédé ba homosexuel avandi penza bo de te ke Karine na zemité avandi penza so ba penza ke te omone loko wana basomba ngo na Dubai alati boye nani na linga ba homosexuel te na linga ba pédé te na linga ba lesbienne te wana eza vina ngate ngana pena mobali kati na mobali ngana bopikili nga papa na Jarai papa na Shanice osomona nga linga ko bota trop osomona na déjà na ba o pe mona na bana mais net cigare bon ya na pe mabete za ba cop na bon mais nga penda cop wana na bete na ko sala ngote timu ko na ko o meka resimba na ko meka pete pe na linga pe kutu muta meka ngate ba o ba meka ba yebike ba suka na nzela parce que to yozo benga bango ba PD ozala na preuve na bango ba preuve to na ba preuve o monde za o eza internet so ba bando zonga na lipa so bando zonga pour YouTube o etikala ka malombo to loba o même ataba na 3 ans 4 5 ans 5 ans ba bando betaka ko muno surtout na YouTube ozo sur ba image la kala net ngai net ya munga ngate na loba yi munga loba ka ça général ya ba PD déjà mutu tongo o le kabia ça général ba PD c'est ka za PD ba major sur bana na ebité ba major ba koza na bango MSP ba barezi ba koza na bango ba jazz kavulu ba rezi za PD ngana lobika
Mais tout ça, moi j'ai appris des choses. Si on a lobby, tant yo lobby que ba major ba na on appelle na pesi réponse. Le réponse on a pesi des choses là que ba jazz kaful ba ko za ba major ba ko za pe ba colonel. Ba barisi pa ko za ne pe li. Ozomona. Et normal les accords na bango na mutana musala na ye. Ozomona mutana musala na biso net musala na biso o chanter wata mo compte. Izaka makambo oloba. Ebele trop na zoloba la Dima Bilama. C'est que si je commente très bien, na ba chroniqueur oyo baleka na YouTube bazara 3 ndolo baba pedesara et ba misupena na yebi pena te mais bazé belé o déjà betoyo kaka mais to mona te mais o ngana lobby o lobby o na lobby on a yebi la TVP bali ba TV na biso analogique bon natala pena TV to nga pena sela mingi YouTube nga pena na vanda nga ba RTGA TKM na ndotala ngo kala donc Karina yagina kichasa tout le kina RTGA wana c'est bon siko natala ngo tenga pena tana nga pena otala tene fifisi wa kuma mta commencer émission na gare centrale ya solo bon na yebite natala katenga na yebike gare centrale c'est kufa bande Karina kinda yebi fifisi wa de na yebiso ke nga na yebike gare centrale kufa banda Karina Mokonza kinda bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mobangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele nyama. La question dans les abus. La biso partout parce que mutarabanda émission wana izalara Karine Mokonzi que je salue on appelle mutunanga tongo. Donc je crois ninga otala ba yebi. Nga una linga oloba mingi te mais yemura yebi. Tangu ya kei gare centrale etikala na maboko ya Fifi Siwa Stone Siwa. On a fait à peine sous temps la RTGA. Mais oui yebi. Te koyeba c'est trop dire. Tout le monde en a. Oyebi kombo na tangi bon na yebi kombo kasi on a comme ça na yebi kombo te ba la biso moni on était pe sala bien te na bi na yebi kombo ah oyebi kombo yebi musala na eti na yebi musala ni aki journaliste na tanga la na ando sa émission mo bina fini ici là na bando tala on trop na futa na zana fini wani na ndota na télé pe matin na ndota mais RTGA gare centrale na yebi c'est kufa avancé, je crois, tout ça à ma Karine Mokonzi pour oui que nengo citer linga ba communauté bon moi je vais pas citer le nom mais ba comme so citer linga et choqué mais bon ils ont dépendre kana mutuana siko nengo zo monelela na makambo nengo zo kendelele mama Karine Mokonzi osuka ndeni te makamba Karine kenda ka bonga za star mutu za star faut balobela ke trobani lelo te Karine mafinga tata mama ba para ba wafinga pena mwana nezo kendele ka bonga ya za star babamba ka libanga na mango zero mais ya za na poto bino bona kishasa bino ne botika na ba problème na yebiso to comme ça ba problème te star viva bongo star mutu nyonso tout aux otambo ibake so za star ibake ngambo ezali okuta na batu musu balingi yo okuta na batu musu balinga rote yondo mona ba misie congolais so mona star nyonso za kana maître na ye neti lope na komo mona bina ken pia na makize star autant bina na justice militaire pour mona bina ke capacité à ki star ezala bongo pour se protéger star nyonso se protéger à kaka mais star nyonso pas finga te ko finga c'est trop juste lo balaka ba vérité hein ce que ba vérité c'est que oh bozero lo ba avant ezala ba vérité critique ezala bien surtout na musala ndeto fandi non yo ka musuba osala ba analyse concert wenge simba kite ba musuba be simba ba musuba bi kinganda yemba mabe c'est normal les gens marambo oh bolobara ya si de Jiman Pata que je salue affectueusement nangia mamaka na Weranson wana pesa kikara critique te wana c'est wana zala envoûté c'est wana pena zala penda envoûté ba ser na psimo bande ko envoûté nga c'est motemo place à ça à Paris il y a basta il y a ndako envoûté biso penda c'est wana mais tellement na conscience na tala pena bo
ne touchez pas mais ouais mon ba finga ba sala nzambe te nzambe mo penda vanda penda talisanga be bato loka ba si deji mapata ba bato finga te po ba sa ila nzambe kati na bosolo omona meke nzambe benda ngamba la moko ngamo penda ke oui na finga lisusu ko tellement ya mosali ya nzambe lo nini oyo monaka peut-être na butu to na banzela na bon nzambe arrivé la mutu na ba circonstances sur ko la la ofinga musala nzambe ko la la muki kamba mo fando bi eloko na ndo sala o na ndo ko miyeba te bopwani o fando lobi te na sala ngo lisuti ndinga mo pena na fanda na tana bite non finga musala nzambe bopwani même matana biba ba ne touchez pas mais ouais tika nzambe mo ka juger ba mo biso te OK non senga pardon déjà to kutana na senga répé pardon te sur la mère alobani alimbisanga na bokal mais tala mta sala nzambe solo so azala ki muta gauche to tena alimbisanga te mère penda alimbisanga jour penda que maman na kuswaka na kenda na matanga na kitamba kutana na na pesi bonjour ma Sylvie ah bonjour j'avais ça va ah na ofinga nga poil na dina ka envoûté ah c'est que bozo kiti bo pesi j'avais vendre na vanda si lelo na pesi mbote ma pasteur place azaki tout équipe nationale ils ont continué to ekufa bon équipe nationale pour le moment c'est ekufa nango et si peut to kolia na mutako mo ozo moi charge na to zalaka au grand complet de votre source poto ba yebi ba maman embrasser beaucoup ba maman sociale ba ya wili musheni ba yebi ba tout to bande ko soutenir biso wana papa qui 3 fois moi na poto ya kala masa na nga jito dia di place ça na pese mbote ozo mona penda ke kwa baladi place ça mabila maladie mabila malebos na pese mbote place ça bande ko soutenir biso mais ezaki vague moko ya ko kende bazaki na batumu bande ko linga biso to mon équipe nationale lelo na ko soutenir lelo basangisi wenge biso beto singa gouvernement congolais la so producteur ndenge to bande ko évoluer basangisa biso nde basangisi wenge bo sala nini bon ba télé réalité to ando ça to se ça na poto tando ça ba télé réalité o ke to boto la kapenda batama boki place au mona ke bata poto penda so ba vandi ba concentrer ba hôtel so ba tamna ke équipe nationale ba ko sa télé réalité batamaboke batala bango te mais lelo batamaboke bazongeli sous place na bango eza pe ka ndenge mo lelo musique congolaise ezotambola lelo omona bina ke héritier bazali omona ba fali bazali omona ba feri bazali omona bina ke bazala page mais producteur mo va miser abi atalika après 25 habitants 5 sa wengi ensemble bako 5 sa pe biso équipe nationale siko bino so ba 5 sa bino bo sala côté ni te to sala ka bo wengi ba sala place ni wengi ba na stade quand on a bi ba biso to sala ba télé réalité télé réalité na bino fo bo sala ngo wa so ba ko pesa ça ta showbiz bo sa télé réalité ba télé réalité dans la showbiz siko komona lelo ko kabona équipe nationale ba obakebo force wana esila ba plainte so bozana nango ebele sila ozomona bina ke avancement siko zo ke malamu bon force bine ki taraso ba tumne ba kabwani so boza forte force bine ki tara mais to sala kana force moko o ebande ko combattre o bina ke kombo ebande otika la équipe nationale o bina bande ko vibrer makasi ya ki Karim Mokonzi ndé to mona bina ke wenge kabwana ki wera par jiba par to senti jiba zo beta koto wera zo beta koto mais to tikala ki kana ora wana makasi ya succès monopole ya ki Karim Mokonzi moi mukie mutaya ki pem suko benda makolisa ki lekechu mais biso beto ande ko bunda to ande ko apparaître ka paponga na longwa ki na nga zaleka pembeni ya Karim Mokonzi mais na moment mo nga pe na longwa ki na komena kananga ozomona mais to ba te kananga na pesa ko mutize ka janvier wata na bande ko bunda kaka ndenge zalaka pour visibilité na ngeko ya te mais na minute aussi na zonga déjà na makolo ya mama na nga Karim Mokonzi la barole la patron o Alexanga na miso bato akomisanga star pasala ngenda ke janvier na ibana o akomisanga star penda ke na komo signer ba autographe o bana poto babenga janvier wata lelo héritier Watanabe azongeli papa na Ewe Ranson ngema makanda sko bino bato bosala ba pétage ezosala bino ndenge nini les avantages to désavantages parce que bino bolinga ranking. Bon. Est-ce que sans rancune, vous vivre malam? Rancune, c'est photos à la longue, à la maison mère, BCBG, rancune, c'est partout. Mais ça a des avantages pour la vie. C'est comme un avantage pour nous. Nous sommes en train de nous faire des temps, on a kiba kiba. Aux autres temps, on a des temps, on a des photos à la racine, mais il faut na minute au pena janvier na koma pepele na koma tambola par-ci par-là au senti babi les laine ça là en famille déjà papa soka limbisi mwana na et kititi na bakuku c'est que si ba limbisi bisonyo surtout to koma les répétitions à maison mère na kinda l'activité à maison mère banzo ibamo na tino te ba monanga ba yebi pena ke wana ba yebi mwana héritier koko ya we ransom mais c'est que wana héritier faut sengelo pardon de te conseil déjà pardon c'est trop dit déjà yemoko déjà personne déjà nde ba solana papa na a olimbisa na bakuku yebi ke wana mwana
Il y a moi à Olimbisa kaka. OK. Je crois il y a Théo Zambroté scotché connecté à suivre cette émission, le très spécial Jiamboda, je te salue affectueusement, et puis David Lutete, Gaucho depuis l'Angola. Nalinga na yeba. Ba Yvette Kalombo, ba Sarah Tola, ba Moura, ba Portela Binonini, Toyonini, la vie. Te bon ba quoi porter l'engelo, te ngam ta porter langa plus koye ba na porter langa plus musala o le na koma janvier c'est Karine Mokonzi. O moni bato nyonso tangel nga bakombo. O Mourendzange nzange, o Yvette Kusu, o Sarah Ngubuli Popota. Bango nyonso tozo mona na ba uta na complexe scolaire Karine Mokonzi la baronne. Biso nyonso tout oza bana ya Karine Mokonzi la baronne. Hippopotame ba nani nzange eza ba non na bango ba poste eza ba komo na bango ba poste non na bango o ba botama na o ba benga bango na YouTube ba komo na bango yango bango nyonso tozo monana o Mourendzange nzange o Sarah Ngubuli Popotame o Yvette Kalombo Kusu bango nyonso tout ba uta na école ya complexe scolaire Karine Mokonzi la baronne ba uta na école ya Karine Mokonzi ba finga ka Karine baloba mabe sur Karine ozo mona yango nga siko na défenseur attaquant des pointes et des bases ya Karine Mokonzi nga siko ndem na ya revider bango Karine aza conquérant na bango te a conquérante na bango te mutaza conquérante na bango ezanga kwa biso na bango to ande momenga na moi avantage moi likolo na bango quoi c'est que Karine Mokonzi ndem ta ya rotinda bino pebo finga Cynthia Kapashi te kotinda et ça trop dire et mon temps to na guerre déjà mutunya surtout ba largaga on déjà guerre déjà sur total ici mando ki bando ki bon équipe nationale pas ki bon so ya beti biso pe to beta Cynthia bino bon yayebi to solo la waza ser na place za na PC mbote wana pina to solo la bien babile le sala fa famille et si to solo la onyo surtout to loba sérieux bon surtout pour na moi na ayebi que janvier déjà tout tchana c'est to solo la mais pe kaminta zo bota bon pas de problème to solo ngande ba tu faut bota bazamba na basit liboso bande ko finga ba bota kate ba fia YouTube les exemples à suivre il y a déjà banda déjà ko bota ba sentara est déjà 20 tout repé sous ba senté sous ser na Cynthia Kapashi ils ont un problème té to yambaka ba Yuza na Cynthia pour ba ke ba sentage pena balité soka bali to ba ke moi signor surtout sono balité ba chose mais c'est que ba senté ezala ma bete ba mona ngo zenjir Kapashula net ba Yvette Kalombo ba senté it ba nene ba senté bango même ata ba Lorachou ba Malika bango tout ba senta ba autine siko kubala mais ba senta bango bersa senta right ezala on ejir te bat ba mona ngo mabe yaya na ndinga mabe te lokela ngo monisco na kine za propreté na kine za la propreté biso mto tia mwana te sent ba sente yo te biso te mais na respect au pesa ser na yo na respect na pesa ka Cynthia Kapashi na lingi ser na Cynthia Kapashi bala luka baninga nyoso neto mona ba malika beaucoup bal les airs prouver aroza pas bali mais boye pété bomoni be ba photo te na lingi par rapport ya respect na par rapport musala sala nga pour lelo pena so tanga pamba ba ça misala bien sans clash musala ya valeur ba Cynthia Kapashi baza parce que na lingi pe ba honorer sala nga bien azobota na ndako libala na ye o sentir zate ba sentir sa propreté luka misusu moi ata moi après d'autres c'est ça moi bien mais na Cynthia Kapashi ina bien ke ba pété na ndenga ba miti Aisha Kokope yepe utaki kobota mona mona bon na mona mwana ba toke Paris ser na Aisha Kokoko na pe sous par rapport à respect na pe so moté na lingaro makasi yepe na to panga na ne pe bien na pe se ba moté place aza Ouata, janvier, décès à Angélica. Mutuna bino, bozalana et que son âme repose en paix. Et ça la binonde. Liwani on sorti ça là-bas tout passe malgré tant à couper toi dans le balaté mais on a aucun qu'Angélica coufi quelque part et ça là n'a pas si on a liambo on a épé tout tamboulane na bamutu surtout ba souvenir nini ba souvenir na nga ya bien pas Angélica soit ça na ngobolia soit ça on va partager na bino surtout biso une équipe nationale oh bien liambo Angélica takosi vous on ça un problème au bengi au Kabila mais ba souvenir ya mabe ezaka juste azala trop somi mais mutso ka coufi baloba mabe nete mais na lobi ka souvenir à ma bi problème surtout ba hypocrite abandonner ko kabola bato a songi à part ça c'est tout. OK, nous avançons avec janvier Mokonzi Ouata Wenge et Sanganaki le 30 janvier non Nando Léon
Bon, nous les wana pendant normalement na kenda quitté na pesi sœur nanga Karine Bianca Kambote madame na peso ba moto place ça allait être poani au moni biso to ba leader d'opinion na ndenga mabeti na boya ki m suske na zo ya boye na kuti benda papa chéra télé mo bato to kabola ba fanatique za bien te biso na biso basta na tala ka na ngeke na tala ngo na TV mais nous là na sepelé na openda que 25 ans après wenge musique à 4x4 tout terrain wana pende za ki événement ba o nyo surtout ba concert ya na sima o bobeta na stade des événements te événement auto zalé na ngoka moko to bande ko zela na Kinshasa izalaki les 30 juin 4x4 wenge musique à 4x4 tout terrain au senti que la bonne musique au senti que bana Congo nyonso bazaki ya kotelema baketa la Roy Ranson baketa JB Piana batala Didier Masela batala Adolphe Dominguez batala Tutu Kaluji batala Ekokota batala Vela Msomanda chante ezaki moi ba Blaise Boula événement de Yangwana. Mais tellement raté qui événement le 30 juin 2022. Le 29 octobre 2022, il y aura un grand événement où il y a un stade. Il y a Langanzembo, l'artiste Fali Poupa, na est victime na est presté. Nengo rata qui a wingé, mais peut-être opportunité à côté stade des ailes sous le 29 octobre. Bon, écoute, on a peine qui ça soki naza na tana ok, mais pas à moi na mboka. Azolonga aso sa fierté ya mboka Congo, mais ngana pesa ka conseil juste. Soka obeta conseil ndi ba jibe ba beta kala. Bien. Ba wira ba beta kala ba kofi ba kin kesende to mona pe ba Zakari tanga utaki poto stade pe zalaka moi plein ba balanda ke ekozala bien mais soka zo beta ngo pona défi wana penza wana ndi mabe abeta ne concert pour ezala ngo événement te pour beta na déjà ba concert na e ba bayaka soka yeka ko beta la bonne musique o abeta na disque o to yokaka to soutenir pas na mboka mais événement ezala ka moko abeta na concert pour stade de martyrs ba pexi mututé stade de martyrs même ata innocent beta stade de martyrs wana même ata héritier au beta stade de martyrs même ata ferré au beta mais ezala concurrence te loka ba vie ba beta kingana au beta concurrence c'est ça loyer les gens normal mais concurrence na ba vie te au moni ba tout ozo mona pourquoi pas ba vie pe ba salle la musique te ba vie ba salle la musique mais ba vie wana ozo mona wana ba vie déjà ba marqué époque bango nde baza bana minute ba suna ba concurrence ozo ba concurrence ba to baza ba ko emso sala ba concurrence na bango ba faire bazali héritier baza babina filé baza ba concurrent na bango nde bango mais ba maison mère ba raté ba JBT ozo ba vie on a déjà ba marqué époque lelo na ko fanda bo JB mpenda 20 na ploto aba no ignorer papa oui avant di pensa boy personnel avant na que te ngale ki venyo kalongo te ba vie pe ba marqué époque bon fali aleka na TV le bel équipe te ngana lobi te ke fali lobi ke aleki ba on a bika par rapport que ce qu'on beta concert na été pour na biso to ke kutala la bonne musique na eza bien mais pour na concurrence nde to lingité osoma pa ba vie o ba to beta ez événement après 25 après bon ba kabonaka siko ba rassembler bango au moins te ke événement fallait azo beta déjà ba concert pour beta déjà to beta na chaque club na orchestre na mobima abeta ka partir na minute ba bia za na tournée européen na occasion tournée azo beta ez événement te o ndeza ki événement auto bande ko zela yo ndo zo mona ke population congolais bazaki déterminée kokende kotala wera kokende kotala JB kokende kotala Blaise Boula kokende Alain Makaba po ba mona bango après 25 ans tout ça batu ya uli Michel Koda mboka pazalaki au mona peneke oui ba autorité bazalaki na concert wana ozo mona peneke oui loka batu loka ba beda show ozo mona peneke ba boss ya makasi o senti peneke batu ba uti ba poto batu ba uti ba Afrique par-ci par là ba kotala événement wana ezaki événement arrête de Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité
activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Est-ce que c'est vrai que Héritier Watanabe a préparé le stade? Bon, les artistes ont préparé, Toro le Bagnon a soutenu, ils ont préparé. Alors qu'il est tourné américain. Tourné américain déjà, voilà déjà c'est aussi Niaki. Kalaming tozo mona orchestre moi tourné américain. Pour moi c'est tout tambola déjà. Ni un jimi des mots lelo na. Écoute à Fabregas, qu'on a déjà banda je crois à presque à la fin pour na tourner. Problème ça tara mona mboka. Mais biso ke ka beta, biso ke tambola. Toko tombola drapeau ya mboka. Biso ke ça tourisme était. Et ça na batu nsu ba ke ça tourisme. Vous monde. Banani batongo déjà. Tangela na songiti ya ke ça tourisme. Biso to ke ko beta. Tenga la tangi artiste Fabregas maestro. Na biya ke ça tourisme. Biso to ke ko beta. Biso mona bandula so beta te wana za bandule te wana zo mona msumu tana. Wana za bandule te bandule zali. Zela bo mona mna hérité wat avec orchestre au grand complet. Ya okende te msa kende ki 7 te. Waki ya opena ke orchestre mo mona ba chef Mishka. O mona mna ba Cédric Mbungu. O mona pena ke ba Oliviera. O mona ba Jack Love. O mona ba Miyembe. O mona pena ba Jire Sifoudre. Ozo mona pena ke oui orchestre ba Koba ba Tutu ba Manzeku na Mbonda. Ozo mona pena na ba bureau ba chef Chali bazokini. Ozo mona pena orchestre ezokende au grand complet ba Bexi mona ba ambulance. Est-ce que bino problème nini obozara nango vers cet artiste Fabregas? Vous avez un problème? Biso héritier wa Tatorina ya tembe artiste azara na problème na mutute ya on ozomona que la mission presque tout soka vanda yi Kinshasa mso les carapassage ya mso la charité soko omoni na conseil biso to na problème mais bango baza bana ya héritier bango ba via héritier omoni bango ba fouiller héritier omoni tango héritier banda ko yemba ezaba Fabrice ezaba bande ko tal héritier héritier ta bando emele héritier mais les wana M sous Fabou ça zoyima na batinel na balemba M ça zoya chez héritier bazo linga balaxa ke moi note bazo ya mutazo ya na ye massa na biso nani platangwangi bazo ya ne héritier omoni bango wana ndo mona bango wana ba est-ce que héritier la peut-être pour histoire héritier akoki kozala massa na été héritier za massa ya yaya na ye héritier bandi musique liboso na ye héritier bando tambola na ba burupela héritier do tambola na ba bendo son héritier banda succès liboso na ba héritier abeta na aleka ba passage na ba orchestre minene obo ebi yamboka aleka BCBG aye maison mère ozomona bango tout ba via héritier ça la kala musicien ya jeune garçon pour affronter ba orchestre ya minene loka ba BCBG ba maison mère ça moi pas héritier ya maison mère affronta tout le monde aye ba voir la course aye ba voir Ferry à ça la vocal à Barbiala à ça la vocal il y a ba JDT héritier affronta je sens déjà le commentaire de gens va poser question boé Nanyonso o neolobela wata to baino na wata tu gagnes combien? Bon, est-ce que Sombelo a déjà voiture? Est-ce que ndako vendre yem ta foutre la rayo ba voyagera awa yo ken la raté? Bon, on a gagné déjà, en voulant trop gagner. On a un salaire dans la team. En voulant trop gagner, on risque de perdre. On est au Nazoraya, qui en est Kourapunanga. Mais il y a Ibélé, Malembe, n'a rapproché. Tout au Basala pressé, n'a vital l'eau se retrouve. N'a pas de Malembe. Les leçons en vivre, on a dit ça, n'a pas posé vos grâces héritiers. Protection dans mon dame. Bon, tu belé, kanelanga, son a rataba, makabélé, prison grâce héritier. Et on a commis ça déjà, nous avons battu. Nous avons leader ou un terme à l'âme. On a un leader qui est so comélier à répondre. So ça a un problème à yuko. Et ça a un leader rebelle to vendre à ou battu belé ba vendre à. Comme la leader moko wara tokos. Comme la leader mo wara. Mais biso leader na biso, on senti so comme ça a problème à problème. T'es ça problème, t'es ça wara kitoko.
botoko c'est bien lingala ti elle quoi kitoko okomele ngandi message déjà okomela mutu message wana ba toyebani nde totambolaka toyebani bato ba kumisa pe ba bise belé ezala pe bongo zo mon net nga so na komele héritier na zuka téléphone nga numéro na nga enregistré que j'avais komeli nga tala sko leader moteur malama bongo tala leader mobwa ozala considérer moni na vie considération et les kinyonso to ela non ko so d'autres considération ce problème ni kamba chauffeur ko kamna ki chef chali bobenga janvier maître Gege Motepela bobenga maître Vegeta bobenga maître Zulu fighter bobenga au senti maître Poison bola nelanga janvier kuna au senti que approche mon konso mon amneke baya ya ngoma ba Ibrahim Dumbi au senti benaka baya Lima Supra au senti ba maître Dodi Sungu au senti ba Iso Mobali au senti benaka oui considération ezalaka lelo na sepela na précédé na ba poto na bike ba poto ezai belé bato ba bandana héritier kala msuna pe bakenda poto tenga so na ke poto na ebisa bato na oya déjà na obeta tout na ozonga kitata po kitata za mboka na okimate le roi prince Bakali na okeni masana ot eza problème te bona bina na okimate le roi prince Bakali place za na pese moto na okimate na okende poto na ozonga en plus héritier déjà ebisa ke na za na calme ba poto ezai ebelé mais alors que le roi net obaki na liste ba homosexuel Bakali pas na kati. Bon, na wana na ebité wana ngo kotsa mwasa na ngabu pa mwasa na na PC ba bon séjour na kati ya Belgique. Kuna liste ondo komelenga ana moni yo komba Bakali bi. Te mwasa na ngako na makambo te. Batu msu baza. Na moni ba munga zali. Na moni Jazz Kavula zali. Na moni ba Rezi Pazali. Uti Paris. Na ko gende Bruxelles. Na mona bango to solo la masolo. Nakoma na bundese balobi kende na tamtame yoko fanana nyekese aneo neo tamtame aneo bidi esra yo na nyene yo le tamtam yo na nous c'est la compétence et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin de Futuka, tu es à l'aise, pépère. Dans ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Aneo, neo tam tame, aneo, kumbabisonanzela lola, aneo, evandelia cuire, aneo, wifi abore, mena lola. Patrouille biso batutu kaloji. Tant que tu es Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Ozomona na baba homosexuel de mais obuche yomo chelenga Bakali te to kota kisa Bakali te Bakali za la mama ya noko wana masala to sana ne mutalinga banzele makasi bo yeto sala ne babumu na kichasa makasi banda ki place sana PC mais yoso wata memi o kimato tenga na bien avant ngana okimate le kwa prince Bakali ngana okina ozunga biso to pesa opportunité na bato ba ya ba finga wata ba kende poto ya umon ke bakinda osali penda ke 25 koto okenda poto to sali 14 ans koto okenda poto te J'avais wata Totorine tembe babi tembezo continue biso tembe tembeza na lobi boy yo zalana wata ozalana la team Kisinjora azali to azate bon ba na peseka ba na koloba nini ba bonne chance na minute openda ye moko déjà sala ba vidéo bato botala biso bo monique vient na biso nso tanti Christine bienvenue ye na habite yalinga komoni na benga Vinzo pour linga Vinzo bato ba bonne chance na tala ki ba vidéo na ba ki talongwe na on sa parcours na bon ba Vinzo rappelle déjà ça la bato promotion bien na ndinga mabete principal bien pas ande ko na leki na mwana na bon aba na non c'est la principale bien ça bien et ça biso esengo makasi ye mo pas comment les j'aime ba bi bo so manike te biso so ba tuté biso mo bataka des points et des bases to zawana ba janvier to zawana ba souda héritier to linga sou ba mais pour voyager ya Kisinjor et ça la bino bien te biso déjà na la team wata to zara mi tema minene te en plus to zara mu tema mabete to pesa mutunion sous chance biso peda so to pesa ra vena sonzo ra chance pour nini 25 ans na quartier la tête so ki 20 ans ma mi pour to tala musala sala belé kuna oyebi aye sous la F victime yo ebi ka beta combien 14 ans amema akenda potote oye lisusu ozomona et pas vena so soni echomo asali pesi kuna
akenda poto yesu na BCBG papa chéri ta mimaka ya fui d'ici deux mois na ndenge ya mabete ozomo mais tant a yé la team pas même 3 ans ba memi poto zelo kwa hérité wata totorine ya temi plus que temi afuta ba nyongo nyonso ya ba misien congolais oyo ba c'est ça 20 jours à musala ba memi poto te hérité honora bango mais le cas pas longa na ndenge ya mabete mais il a perd sa makasi te pertité. 20 jours à Kouta déjà hérité ça la succès. 20 jours à Kouta déjà hérité mais ma mission na poto. Hérité tant que na ko beta na ba Turquie, na ba Paris, na ba Espagne wana. Ba landande hérité mta beta la biso la bonne musique bazo kande ba voix hérité. Ba la ba yo ka 20 jours na nini na tayomo. Te 20 jours. Yo ki lembanga te. Ah? Yo ki lembanga. Te na par rapport ya hérité. Il y a même qui tant que mutu doit la ranaï. Ah mais pour tout ce que kuna tant héritier qui na robeta musique. Est-ce que yo mona na public kuna baganga 20 jours te. Ba osenga ka héritier ba BM. Ba osenga ka héritier ba gombe na gombe. Ba osenga ka ba héritier ba la coyote. Ba osenga ka ba héritier ba Deborah. Osomona ba osenga ka ba chanson au balo. La team c'est héritier. Na lobby boy, ba ta la biso siko. Qui a ingéré Kisinjora? Bon, bah finge ça comme fanatique. Comment il est là? Sokobi ko se maîtriser qui starté aux aka ok le awa lobo zoni mais ba susu ba lobi za ba fanatique te za. Yanga na expliquer me poser la question. Au moni mbatu misusu on appelle sexe na bi batu ebele. Sokobi ko maîtriser qui starté qui succès au mona lelo komi awa lobi komi awa. Donc succès alembanga nem de sali bon. Lobi komi awa lobi komi kuna lobi komi kuna et ça nini? Succès à Liambanga nem star. Non, na yoki ngote funa zotan. Liambanga ezani. Yoki Liambanga te. Ezani ka speaking. Liambanga. Yoka ngo. Tina na yoki te on a tuni Liambanga. Kasi yango na biti yango foza mtesale bon. Ezani ni. Il faut yefsanga Liambanga. Nzema Kisinjora. Ah, Venzora bon akoma pe misi hein. Bon na zotan M funa beta na ala chaîne YouTube. Ça c'est une chaîne YouTube funa beta beta na yoka. So na yoki so eza bien na ko apprécier. C'est normal. Il y en a ici, il faut y avoir sens à succès. Au moins, succès, ils arrangent. Succès, il y a des problèmes. Succès, au côté de la bosse, succès, on a tout ça. Finga, au moins, tu as finga aussi que ça star. Ceux qui ont quitté à Pastor Abunda, à Sarah, tu as finga, comprendre que tu as aussi Kaza. Mais au matin, dans la Jeep, 4 matins qui sont. Tu es dans la matin, tu es Jeep à l'imbosso, ou tu es pas venu à Kapanga, la Nina Matang. Wapi na matin o penza vena biso na ni mtonto so mena Jimmy Bela onda auto so Bela o non na matin ngote na pesi ve Jimmy Bela o mbote place aza millionnaire monyango na mona ka na Facebook mais des vies bonon na monyango te o babi bino bo sali jalousie po ba pesi Jeep bino te jalousie te mbongo non ba mema 20 jours avec ti États-Unis so quelqu'un ba ko so Bela Jeep ah biso ko jalousie te Jerita Kaba déjà la team toi jalousie na batute tout le monde si azwa Jeep wana poza ki pembeni héritier so moni ba ouverture wana zo mona ba 20 jours ba zo poza ki pembeni héritier. Ok, je crois on est presque à la fin de cette émission. Bato batala kio, bato balingara yo, on a bato balingara yo te. Je crois la Karine Mokonzi à Hollanda aussi kon mais Karine bon dans le balanga te ka mambo bat balobi. Karine hôtel aussi yo royebiseni. Nazo bisaka Karine Mokonzi la baronne la patronne madame YouTube place azana PC bambote nzamba confondre itema ya batu nzamba confondre maluba ya batu. O Karine obota te. O Karine amela milangi. O vedingwe asala boye o nyonso tu balubaki na maye wo lelo nzamba pamboli Karine Mokonzi na princesse Henrietta kikuli babi mwana ye na bénédiction ya Karine FC bon que Karine obota Karine obala lelo tala lelo kobote lengi on a eu saka ba chinois bana mamba o bolinga biso soirée moko yozo la kala mingi te awa si tout va bien ba dimanche to bi eza bling bling to c'est la mbotama ya bébé Henrietta yon senga ka ba chinois bana mamba ba tout bo soutenir Karine Mokonzi la baronne la patronne toi na posa to lia to mila to sepela kobote lengi o aza numéro na nga ya contact il faut benga janvier wata Mokonzi mwana ya ba mama na plus 243 89 50 53 549 plus 243 89 50 53 549 wana pesi ba vinanga tout bienvenue dimenga wana pena mwana helu ya 4 na bo centimètre dadi
Bigis na botete Cédric Panda garçon plein Allemagne maître lourd olympique Mandembo ya uli mouchen toze la enveloppe na ça la biso bien carré na biso ki banda soutenir biso banda l'équipe nationale tilelo vient na soutenir biso ozaki lokwa ba sponsor privé na biso équipe nationale ya uli mouchen code mboka toze la enveloppe na po to biso ke kala mingi te il faut tout fêter il faut tout liato mela pour na mbotama elamu ya Biba Rieta princesse de Jésus-Christ mwana nzambe mwana ona botamité mais succès à fou mwana na botamité yoka banalise ebele o senti bangubuli pour tambalo o ba magali lo mama baloba o senti ba bananyo ba raisa so pindi soki o ya Londres na bota ba mongol baloba zwa soin ya bana na yo oyo bota ba mongol omoni lelo soki nzamba pesi yo. Parce que yo ozana kini ndeni no bige mutu ana poto aboti mongol to se communiquera basi batindelo ba photo nazo yebiso na yebi ya raisa pindi abota ba mongol place ozana bona fingi bana te bana nyoso baza bana mais so moni nzamba zo pesa mutu bana ba mongol soko tambola mabe neti mama ba mura ndena osambela mna nzambe pambola mama ba mura azwa penda mobali ya PD azwa supe mobali te mobali ya PD azwa penda mobali azana sida place à sala kindumba na cheche uzomona kwa kusaki mama ya mura arandumba ndumba ya cheche azana ashini kwa kende kusaki kindumba na Kinshasa équiparateur so ke kuna na pakaju omona ba mama 52 za bazalia tout solo là non comment attendre suka yo na osengele wana pena na osengele pa nzambi ko place à sala na cheche nzamba pambola na mobali o azana sida pesa e uzala bien. Est-ce que yo kenda dana chicho vérifier au moni o mama wa amour so ke kuno ka passage comme to yenga na go benga siko nazana bato bazanga pene chichi mama ba monene na ko peso ko monete na tanga bakumba bato na bika mama ba amour o abota amour asala kindumba na chichi yo na sengi na nzamba pambola e na mobalo azana sida mulai to mukuse azala mulai aza mukuse ka mama ba amour c'est bien Dieu est bien ndimite ke mère na bango akosaki yo yebi ce qu'on est informé que maman moura sala kinduma na chichi wana bana wana siko yo kende ko sala ngana osate ngasi na mona yo ngana lobi omona na mona opesa bembo tenga na opesa tenga sala kopo na tenga my love place azana suite en Allemagne moi ça taille S ngani ngaba sa taille S place azana Allemagne my love je t'aime tout si sana yo moni koloba bilo mususu to na TV que maman muninga ayusala kindumba na cheche eza mabete na katsote bango bango bavanda omoni est-ce que c'est solo eza aubergine eza indemnité ngana futa te bakbanda ko futa na komuna boso to vanda to ebande nde to vanda na babar nde to vanda na ba place to ebike ndumba nini bazo sala cop na bon to mona ka te ya to koso to abana kini abana kini kisasa mbokele la dima bilama na peso mo telegram boss ayi place makambo na zolo uzomona batutu ba utaka ba poto ba yibike asala comme ça to kila bino bengi no mwana ne bon ningo lo bia ba général aza PD yaza la PD mama za la ndumba but no sa cop net mwana sala na za ne cop ne bia za général ba PD mama sala cop na za munga ndio za problème te bango ba fina mwana ko digérer on te biso moni YouTube za régliste omoni to to tresana aka awa muka ote koleka awa zo finga na mwana batu angelu ya batu ya nzambe Sara Bolingo na peso mote Magali Kongolo Percy Kuchu Fenek Mokonzi Jemima Ibele na bike dimanche oyo bling bi babi mote mapembe avanda bi bemba Arieta place azana libumu tanga zo finga mwana moninga o azana kati libumu Bani. Bango wana ka basala ba publicité que Karina na zemité nozo finga ke Karina na zemité mais lozo finga bembarieta place azana libumu c'est que bando considère que Karina na zem lo Karina boti eza soni mutezo sala binezo sesa bino banalise boya ko sa banalise bobenga batu ba sa ba kiti ba vanda bobenga batu ba kiti ba vanda les epena batu ba vanda la kombo Karina mo leader ya YouTube c'est Karine mon content loba complexe scolaire Karine Mokonzi bato ozotangela nga bakombo ba Yvette Kalombo ba nene ya kilo ozotangela so ba mura wana ba Raisa Pindi ba Magali Lomama de Mukuse joli bébé yep na so joli bébé azala awa na Kinshasa soki bébé kala azala awa na Kinshasa mais l'air azobina na empire bakuba ba pikime maboko ti ba semi bantu
bato basalelaka analyse équité quoi numéro 1 madame YouTube yo mo bafinga roni nyonso ngakuso bofinga na sepela makasi pona star ça faut bafinga nayeba mabofinga te na okaka bafinga échange c'est que bango pe ba star bon ayebite ba vedette star ezakari ba vedette bato na complexe scolaire Karine Mokonzi za ba manike tout complexe scolaire Karine Mokonzi ba manike ba Magali lo mama ba Moura ba Nenea ba Yvette Kusu ba Sarah Ngubuli Popotam bango nyonso ba uta na complexe scolaire Karine Mokonzi mais mikolo zo mona standing amanike ndene amuna standing bon non na moni ete atiki yo déjà kasi yo bezo moni nga bino na moni ete na bi est atiki kotika mais otiki bombe siki bombe ti mami yo solo ba tena tunika mère na biso mani na bana na eba hôtel siku yo do mona place a ocha nini wana batu tu ba yebi ndeto za to bi wana mère nanga na ndenga respect to sala kana pe mais na tunika so tiki na moni yebi via ba mère ba te belé hein te to vana na ba mani ki wana ba biso so to na école complexe scolaire Karine Mokonzi tout vanda na donc yebi ka ba mère ka deux personnes wana ba misupo yebi ba vie na bon neti ndani faut tangela nga neti banani neti bon zanata na liste oyo salelenga ozobisanga liste nga masele neti question de selenga liste nga na ebita neti Saratola na monoko wala kotanga to Ngubuli Popotam wana tu bauta na complexe scolaire Karine Mokonzi wana bato ba envia ba photocopie za mokonzi omona kaka mutu alinga ka ndaku neza ka kitoko nde ya Karine za mutu ba envia Karine wana complexe scolaire Karine Mokonzi complexe scolaire Karine Mokonzi la baronne bangondo iba via ba mère nami ya utamboka no yeba mama nene ya utamboka penza kuna ya kinwa te papa king 3 fois mwana poto ya kalatango Zaire ya utapenda mboka siko na lobi bo la dima bilama école na bino wana école wana zeka yone mtu zeka mama mobali te bana baba bazaliti bana baba zanga pe na mwana mobali te yo to longo liyo ba jazz kaful baba na mi yo benye bon pede azaka mobali mais osa kopa mabe Moura pasane ka mobali mais osa kopa à part yo na za vrai mobali oh batita ba mibali banya makor ba mibali ba René Abir baza mibali ba junior dia so ba mibali natangi osubana Valita mo pas za mobali Ken pe na pas za mobali bango Valina Ken pe ba uta na école na bino bisonya surtout na école complexe scolaire Karine Mokonzi po makambo Karine na sala yango yo mona oyo eza ba photocopie ya mukanda ya Karine donc oyo ba validi ba sala nyonso to eza ba photocopie ya mukanda ya Karine il faut ba iba faut za na site internet à partir à Karine Mokonzi madame YouTube Lila zolé sa ba famille mais notre monnaie na trophée YouTube te no bengi madame YouTube yo yebi lelo artiste congolais Fally Ipupa akende pe ko agrémenter soirée mo ezali na zwa ki pété oki on sa déclaration bien okene le soute te yeza ki mama habitué wa kasi ya na lobby MC par rapport yendenge abetela ki yem tabuleke na ndenge na kangi ngam na zwa trophée na ma to benga Karine madame YouTube maintenant tout le monde a été certifié kasi na lobby YouTube makamo e comment nonka côté tolanda te me bato bayebi yango zo mona papa Chira ba ke courant na ko kende te yango pa kenda te ya ba trophée musu ba pesa wana ya ba trophée peneza juste te mais batali penza ke mutu asimbi YouTube toko sa conscience bato te bato batala kabiso YouTube oyo mutu asimba monopole mutu asimba drapeau ya YouTube c'est Karine Mokonzi vous sentez chaque jour à pesa kabiso actualité chaque jour à pesa kabiso makambo sans yo mon actualité zate pour moi que quitter zomo mon Karine Mokonzi pe misa biso mndam e boba olangi ba pesa te ba photocopie ya Karine Mokonzi bango tout na bosa na ngutu ba gloria mame mili bango tout ba hôtel école complexe scolaire Karine Mokonzi mama bote combien mili te kombo na ezara gloria mame mili kombo abotule na ba kombo na yango wana so tuni mudnyo so ba biso tuni ka mame mili ba soka gloria bango tu ba hôtel école oui que ba hôtel okeba oyo déjà ba salon sextap te nga ba biloko ani zala batena na mwasi na ngai place za na PC mbuti na respect my love place za mwasa taille S na kati Salman wana na PC mbuti bonjour ekomela o Gérard Mondene ekomela nga te pona kota na buzuba na te kwa bato ekomela bomba ba ta buzuba nga ekomela ndeni pona muta buzuba na te na muta ba salje wana te na se respectera pona zona parent koma na mama bolingo na zona parent
Jaren na Chanis Baotalanga, Laetitia Mangoke Chacha Kenzo place aux ana PC Mbote. Ya Nadine Bo, mère à garçon, place aux ana PC Mbote. Maman Brazil beaucoup, maman sociale ou à ça circonstances signos. Sœur Nabiso Clarisse Mouyembi ya Guilen Gantebi. Place aux ana PC Mbote. Par rapport à respect nanga na bateau na zana ba loka ba Jeannette Lembi. Respect. Pour Mikolo Peneza par rapport à respect, mon privé, respect. Ma Belgique, respect, ba chinois, respect. J'ai le choix, Kenda. Ouais, j'ai le choix, bon séjour, on a qu'à Kinshasa, malgré ça, on a qu'à l'hôpital, babi, que Nzamba Osala, Rubika, Aza, la maladie, mais Azobé, Aza, déjà à Kinshasa, bon établissement, on a dit que Kobi, la Kanayo. Bon, on a bon déjà à Kobi, on a bien bâti les poisons. Ok. Si, j'ai le bâti les poisons, bah tout basé informé que j'ai Aza empoisonné, mais Nzamba Osala grâce. Ok, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Je crois que comprendre Mahamebele, surtout Mahamozaki Nankoukou et Bimina Poissa, janvier ou Atamokonzi. Est-ce qu'il y aura un jour tu vas trahir Karine Mokonzi et Ritsi Watanabe? Le temps passé ne revient plus. On a dit que tu bébé na tena Karina, possible tu ba na ba dit que tu bébé na mais na vanda na résonance na la vie nanga. Moto a vu na maboko Karine. Te vie nanga za maboko ne via moto za ma vie nzambe. Moto pesa nga opportunité lelo. Obena Kinshasa ba bazolo kamisala net nga diplômé na salle électricité mais na ebiso ke na luka musala mais na zoate. Mais Karine alaksanga siko musala corpo ya roloba o. Ndi na mona micro o mona mbeke oui. Lo na futé la randa ku lo Jaren na Chanis na futé la ba minava grâce à cop o. Yo na vanda na réseau na bité na ko bunga tene na zonga na nzila. Na vanda na réseau na bité kotambola gauche à droite boza na eza na litomba te. Yo no mona ke na vanda na nga les sécurité wa. Tout rina ya kindi puisque kindi. O sentir que artiste oyo a considérer rabato. Artiste a besoin d'un problème à ko aider. Yo na vanda pour na trahir bango na beke. Et nous sommes ratés pendant un bateau pour trahir. Nous avons gardé l'IPANEI, nous avons gardé quoi, nous avons gardé relation. C'est bon. Quelques salutations, le bateau va soutenir parce qu'on est déjà à la fin. Bon, tout va soutenir Mikolo, Penza. Na boaka ba mabanga trop ya ba sentiment pe trop ba souvent ndika na boaka tellement na loboa ko kuma obenga boye net ba mère na biso ba Londres wana loka ba mère na biso ba Yvonne Longomba ba mère so benga ya ba soute osusu ba mère na so ba Monique de London City so benga ba ya mbate pour ça me que ban à Londres mais il y a des ban à Londres il y a bien loka Claudine Ebuka motema teliko y prêtre place à ça na PC Mbote au senti pendant que ban à Londres so benga so lana bon c'est maintenant le seul l'unique Gauthier mascotte vient na kati na PC Mbote place ça teliko y prêtre Junior mo passe à mot de passe ve pako na pe ça ban à Londres au basolo ça kitoko loka ba Alpha et foot moi na yolo ya tonga place ça Alpha et foot moi na yolo wa tonga na PC Mbote na bosenti ba tout bo soutenir janvier wata mokonzi mwana ya ba mama na bisika ba chinois soirée na biso ya bling bling tout c'est la mbotama elam ya bébé na biso bébé arita kikulu problème ni non Mikolo ba songa bato bota te na problème te mais Mikolo na ça pena très à l'aise mais na bisika ba chinois parce que lenga téléphone ebunga ki ya WhatsApp na ben nsomba te pona star ba chinois ba na mambo na bike botindi langa téléphone wana ma Belgique obenga ngola senga déjà photo ya iPhone 11 wana ya ona so zile ya ba fanatique en bomba ida biso na ben nsomba te bateau botala biso surtout na ba chinois bana membre na poser téléphone ya bien ya kitoko na kosomba te faut batindela pona star biso ba ida biso ba star yona bi mutu tsaza poso benga nga plus 243 89 50 53 549 plus 243 ya uli mushedi bozwaka 89 50 53 549 wana ozwapina janvier wata mokonzi mwana ya ba mama ekosalanga bien ba chinois bana membre Papa Femi, Mia Tembo, maman présidente, tout bolingaka janvier. Mot privé, mot privé. Na dit que vous soutenez nga bien nga. Bino ba warien ba soutenir bino de. Na yebi bango te baba nani. Biso tona ba chinois na biso. Tona bana membre na biso. Tona spiritas na biso. Wana yebi na ba warien ba soutenir. Na yebi na nga bango te. Nga na zala nga moto tangi komuti. Nga na otanga ba oya biso. Bo ba golo, yebi ba golo. Tant na zo biso na zo tanga ba o ba soutenir biso.
Tu n'as posé ceux qui vont soutenir la bine. Nga nazotanga o ba soutenir biso. Nga tangi ba chinois bana mamba. Na yebite soki golo mo soutenir nga. Na yebite soki kombo yo tangi nga soutenir. Nga nazotanga ba o ba soutenir biso. Boba Tigre. Banane. Voilà, on est à la fin de cette émission. Tant on le vu ma téléphone directement, on a profité affectueusement de saluer tonton Clovis, un Fimpa. Il y a maman Doris Fimpa, très très puissant. Au vu qu'il était en janvier, Zolo Bamamba téléphone. On a raisonné. Mais c'est un peu Karine, bien sac. Madame Boss. Pour attendre le maman téléphone, on a le basco. Le téléphone est cassé janvier. Parce que tu as la télé da caméra. Pour téléphone, tu as le belésé à yoté. Tu as déjà en fait modèle on a mise à jour au papa Chiravi, on va redémarrer. Karine bien sac. Place à ça, Madame Boss, et c'est Karine. Non, c'est la téléphone, nous, la quand on ou bien par rapport à carte G, n'a dit que nous papa qui trois fois mon apôtre. Tonton Clovis Fimpa. Mère Nasso Francine Tambouissa. Toujours. Il y a une nation en tant que commune, la ligne aussi les signes à la taille commune. Tonton Clovis un Fimpa, et maman Doris, il y a Zarasco, la Majesté Rwanda, en Angleterre. Donc, affaire il y a téléphone. Affaire il y a j'en trop tout moni na YouTube so batuba timbeli mabeyo zara nangai na mon ebine tout ça là maman ya kopesa wana tu pas tisiko na monyo pe nelo ya mise en jour ngote qu'est-ce que ça là ngana awat olingina papa Clovis papa Clovis Fimpa bon na mona buka muna buka kukila so ta na moni pa na ete na mona te yanga. Bon, téléphone est bana koto. Yo parce que maintenant tu as un combo. Moneti, on va dar combo ya Théo Zambrota. On a ce que bateau on a l'obimisa. Ah, ya Willy Michel Kodamboka. Mais ce que Tony ya Willy Michel, ya Théo Zambrota obisa. Wana etalinga te ba fina so Gauthier mascotte. Vous sentez ba. Mon est-ce que olingo comparer ngai na batuna. Tu na comparer te ngape na obwaka yanga. Est-ce que big sika Weranson azo répéter. Esika obokenda kebi ke za Théo Zambrota. Nga nazo biso ke wana etalinga te nga nazo ta so ba vina biso ya producteur o ya mikolo ba vina so ba Gauthier mascotte. Au moins na ba clip au moins apene ke il pas mérite au moins na ke le ba producteur. Pesi godé au chudi na Canada a hôtel la biso. Kasi yo linto ke nanga no moko. Yo bimisa mo ngapela bimisa moko. Bateliko i prêtre. OK. Au moins temps yo banda bakeliko i prêtre. Ngasko na tangela yo ba Silem Momaka ba Niber Momaka. La classe et la différence. Bah non mbika. Moi ce qu'on a coach nos papa King 3 fois mon apoto ya kala. Ah na katsa New York place à Zap la piso ba moti na. Ya Théo Zambrota, on est à la fin de cette émission. C'est un plaisir de recevoir Janvier Wata Mokonzi. Donc à lobika o akokyo loba. Soki déranger bino mamna eza mamna ngai eza mamna. Merci à Macron Ngimbi. Donc le jeune garçon de tous les warriors, je te salue affectueusement, Macron Ngimbi, le géant garçon de tous les garçons et puis de warriors. On t'a filmé puis ça warriors. Nga na bika ba spiritas, na bika ba chinois, na bika bana membre. À part ça, s'il faut senga pardon. Et pas nan. Na makambo oyo sala. Ba senga ka pardon pa nzambe. Bolimbi sikasi. Et pas nan. Star a singa pardon pas pambate. Merci beaucoup. Personne m'a connu, on est quel bien. Ailleurs, on va te là qui a donc malambre qui me vient. Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.